MDG TV, une chaîne Wint pour la cause de Christ. Mafuta Yasika, Mafuta Yasika, Mafuta Yasika. Mbote bandeko babolingo ezali ngai wabino la gardien du temple. La mifa toi samedi malgré un retard ba fatigue telle la matière en désordre. Bandeko babolingo na zaï le passage sur TikTok batindelinga lien ya Bishop ya M23 et Emmanuel Banzuzi. Nalandi Bishop bande oba bolingo na kamo discours à Bishop fatigant toujours. Nini sanction ya mutomandefu eningisi esekoué epandi association ba malfaiteurs. Bishop a regretté alobi elo moko oyo e bouleverser batu e lembisi batu e changer batu ba vie ba makanisi et décourager et confondre et sali batu zunguluke na ye moko aza perdu nene alobi désormais afinga sous Félix Zobate afinga sous Félix Kizengite afinga sous Félix Mongol était parce que muto ba finga razo ba ndima kiteke akobeta carte a beti pour ekoma na niveau ekomi hier à conclure que Félix aza risé. Bishop Félix aza risé mais Félix aza stratège. Risé les rise eza mayele ya mabe. Mayele ya mabe et abouti sarate. Et ressemble que zala neti mais na suka nango neti diable aza risé. Suka na kota na moto. Tanda de trouba via batolelo. Félix a risé Félix azali stratège. Bande ko sanction ya mutomandefu. Et sali bouleversement ba on dimate. Alobi bango bazaki prennent en juin le 30 juin ba ko fêter na Kinshasa. Parce que ba yabaika que non ba M60 bazalaki déjà à départ. Bazalaki déjà à départ bazaki sire certain bazalaki na confiance ba ka champagne mo basi ba bongisaki. Alobi tanka yoki sanction ayoki que non ba libérer ba mboka. Ba yipsi bango babimi ba replier ba simbi mutu bazondima te zolekela bango abeti aganye nanga Bishop sumbi didi Bishop sumbi didi M23 sumbi didi AFC ezanini AFC Alliance Fleuve Congo Sumbididi Nanga Sumbididi Bondima yite aha Bozu makambo nanote alobi boy Bishop alobi boy je crois Nazaki qui dit bah on a joué réflexe à enregistrer malheureusement après ça il parole pas mutu mususu na bia afin d'enregistrer Bishop na chamarambo Bishop je te salue mon ami. Ngano to ebani no. Ngano to meta katiti. Inbox. Ba adversaire même master. Tout ça na vie moroté. Na mambo politique tout ça ba divergence mais tout cela bien. C'est un frère hein. Emmanuel Banzuzi c'est un frère, c'est un grand frère. Tout cela est bien. Malgré ça l'assemblée na epse bino boko kate fana betela mwasi na yo likangu na yo ya prophétesse Magodarana Esther Emmanuel doazo kombo na yo ye na osala émission le bimukolo ba santu lukola ya mibenga la prophétesse na osala émission le bimukolo ba santu ye ayo kanga lobi bandeko Bishop alobi boy avec tout ce qui se passe par rapport
kotala bisika bomoni muto mayele la réfléchissaka alobi kotala bisika ba uti na bisika ba komi abi bazaki sir na 2018 bako contre Fachi mais eleki nande 2019 et nande mambo salemelaki a mentionné babilo moko wana ekiminga ya mutu ekomina mambo bele mingi ya aloba mama mutu ya makasi par rapport à calcul bango babetaki mais kene mabe bishop ya rappeler comme dans le commentaire c'était quoi encore bango le kana Congo o bango bazaki sire certain le kabongo te en voilà ndambo ezongi alobi bato nyonso bayebi ke assemblée ezalaka ya Joseph Kabila mais ndenge Félix a détourné mitema ya bato bandima te ezaki nini lisusu ekimi ezongi na koloba alobi par rapport na ndenge manda ya mibale ekoya abi kande bozolo bana ki Félix a changé constitution te boka mo constitution ne ko change jamais alobi 2028 et oleka lokola lundi na dimanche mambo pe keye c'est ce qu'il a dit hein. Pourquoi? Parce qu'à comprendre que politique ils ont omis ce mot na automato yokate ngana clairvoyante tant on a bana ko lobala bino que politique ils ont omis ce mot na automato yokate kanga monoko yebi lokote webi politique te yo vandanie yoza nani yoza nini yoza boy politique ils ont omis ce mot na automato yokate bocha teme bo finga ngai tiba mo kanga men justement ba ko libérer ye a bima na fonction bo finga bo zela a bima kalate a bima fonction bo simba mitu bandero ba bolingo 2028 on le galo wala dimanche na lundi au Saranaka Kabila sanctionné bazune ba ondi mate ba continuer osa ba analyse ya sima ya CNZT na ko finga ka batu na mone ba journaliste na bino ba aventurer ba petio ba sala makele belé na ba Congo wana baloba sanka baza na liberté baza à l'aise et loko o la période ya mutomande faut quoi ko exister te oya oloboza la contre pouvoir ba vuvu ba Marley na o mususu wana comme les ranani na ba misusu wana na moni ba on sali ka moka tout débat na ba mona ba offing avec mukuna ebotanga te ebokomate ako comprendre la constitution de ni oya zoloba ke ba changer o moni bino bolota kane bolota wana bolota kane bolota o moni kane ba sanctionner bolala bolamuki mngomsu boki bakangi ya KCPI bolala bolamuki mngomsu so ke CPI te bolala bolamuki musu boki keno akufi ba bomi to otala bisika ba hotelemela bosela su monoko ba aventurer so bomeli bangi bomeli na masangezanga dose boye bosali kamoka to réunion bolo ba français mike bo kansanet keno bino bo abata maele bo sa bata maele te ba ko fingo boya ko finga wana ba mal éduqué ba ko finga mikolo ba ko déplacer ba langage et ba do betela ba maboko opposition yango wana opposition ya Congo opposition ya kwanga na makayabu batu mobo bayaka basala makelele po ba yebika ke no lobi ba kozo ba poste ba komisa onso ba nani so ba nini tala Kabila ozonga jamina bokonti bozo lota ko leka molaya pongi sanction non et suka wana te suka na sanction te bozela to saka ka natano ba bo finga ngai na sekabino Bishop a comprendre Bishop a comprendre Bishop a comprendre tala bato Kabila kalate bomunu ba émission bo sala kana ya pampana bo kansa bino bo zabata maile Félix Zoba bato na ba zoba au contraire kalate bon ba kamoka to babilo bo sala kana kalate sila parce que bon ça la bisika on s'appuyer te yene leader na bilo n'est-ce pas ba o sala kana bo ibika ke no ya azali ya osonga na bokonti kalate bo telengana bo zanga bisika ko kende Félix trop bon atike la bino liberté bo finga bo lo bo sala ne na lo ba mingete ba to beta ba fimbu mais tellement fatia mutu malamu
Voilà, c'est ça. M23 Sumbididi. AFC Sumbididi. Bishop à 6 minutes. Péro, attention, ça va. Glycémie, ça va. Mon vieux. mokili oyo namoni te natangi na histoire ya monde namoni te naluki nayemba pete toze po passer Seigneur je n'ai pas pris non plus entendu parler oui akokalala yo Yesu même na domaine ya sorcellerie nationale atana oyo ya international papa na yo kisangwa banzamba mokili yo mokota kufa se kwa lokola yo Yesu nanya voyage lokola yo nanya wakoka nino ya wanzambe uni masomo ya ekulusu konanga okufose kwa poyo zali nzambe Yesu nzambe moneno kitana se olata nzoto poyo bikisanga okitana se pozwe sikananga ofuta nyongo na nzambe nanga Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe onkote ya okani na yo ozali nzambe obongwani te Yesu Yesu ozali nzambe na bomoi papa ozali nzambe na bomoi yawe ozali konzi oyo esimba bomoi nanga ozali nzambe oyo abikisa maladi nakokende wapi nzambe soki na yo te likolo evanzelo na yo yawe mabele enyatelo na yo ozali nzambe ozali nzambe kote lokola yo Zambe na ngoya olatike mo vanzina bosotu ozinga bina bangelo bakoyemela kayo tomo pe popa Artamon tu m'as rendu intouchable Artamon tu m'as rendu invincible Aliwana yo tu komine la santu Lise kwa na yo tu komine balongi Ozinga mina bangelo bakoyemela kayo
métamorphosé osimi mosambwe maladie na biso bolingo bebi naza toxique grâce à lui. Tango akufi badeptine balobi keno akosekwa po nzamba bakristo basekwa alors po bafacilite lisekwa na ye bakunda ye mutu libanda po ntango akolamuka abimaki elingala moko mais comme nzambe na biso alinga kokambola gloire na moto te lobi nango na ntongo baya kokuta bangulu basepelisa mutu ya nzambe na bango yango bien aimé bato wana bakoma oyo biso dolera ngulu te po milimo mobe ekotaka na ngulu so bino bolera ngulu te po milimo mabe ekota na ngulu bomelaka mai te po milimo mabe ekotaka na mai yango tokumbisa nzambe po akufa asekwa avandi na loboko ya tata mpona kolinga sele mpo na nga na yo Jésus.